Plus de 53 cordes de l'excellence managée coaché par Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo Fachi. Béton, je suis le votre platiniste d'Issal, le célèbre pour la présentation de cette émission. Vous nous suivez de partout, vous êtes au pays de l'oncle Sam, vous êtes en Angola, après d'ici à Kinshasa, vous êtes au Congo-Brazzaville. Bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission Crescendo. Aimables téléspectateurs, je reçois pour vous l'artiste musicien Miyembe, l'un des l'artiste du groupe La Team Wata de Goga en moto et Yambo. Avec lui, nous allons essayer de parler de l'album Chemin de la gloire avec cet artiste musicien. Merci à toi, Meshak Menza. Je salue également Enoch. Merci également à toi, Jonathan Ngaya, qui est derrière la caméra. Cédric Akunga, clin d'œil à toi. Pour ne pas monopoliser la parole, je dis comme ça. Bonjour et bienvenue dans cette émission, l'artiste Miyembe. Ouais, merci beaucoup mon frère. ACP Gomona. Yanga kutu eleki makasi komona ole susu lelo bazolanda biso de partout un mot na ba téléspectateurs na bato nyonso to balingaka Miyembe na konti ya ba Spiritas. Vraiment minga olobezate. Olobezara que chemin de la gloire en wana bimi. Album otozelaki moi trop mais nzamba salisi pe album ezuma kambunango donc et botami donc Olobezara qui beaucoup consommer album la bino tous les spiritas, tous les fanatiques à Miyembe, tous les fanatiques à la Team Wata. Donc pendant le petit po on est basala biso quoi. Donc tous les fanatiques orchestre et la Team Wata, tous les spiritas, tous les fanatiques à Miyembe, donc beaucoup consommer chemin de la gloire, disque betamina monté mamoko, disque o ezui ba pe poké musika pe zongi talarasko e bimi donc faut ya mama pena na monté mamoko pe kozala concentré quoi. Disque ezui ba pe poké ezongi lelo eza déjà na kati ya ba plateforme nyonso ya téléchargement ma vente beta pena le solo il y a chemin de la gloire. La dit Miyembe, moi rapide par rapport à carrière nayo, tout le monde bata moi quelques minutes pendant quelques minutes par rapport à CV nayo la dit Miyembe va na kati la Team Wata abandela parcours en wapi. Bon père nangai Jacques Mbala, mère nangai Brigitte Kotila que son âme repose en paix. Na botami moi liboso famille baleki donc 5 nasima. Carrière nanga ina banda en école na P12 na collège Bonsomi bato bazana banjili wana baebi donc collège Bonsomi na P12 ndisanga na banda ya carrière en musique quoi na banyango donc na banda na quartier meminga na école to komosanga na ba masse école ti baego na kozwa babenga ngoni exclusion définitive pour na bimena ma mauvaise conduite n'a pas été faux. Né dans le lycée Saint-Germain père Amoni qui a comme un talent incroyable donc. Des pères qui ont une humanité artistique, on a bandi humanité artistique, papa, na diplôme kunande na kutana na grand frère Richie Pongo Pontiac. Le bandi qui travaille na palais encadré tu au voyager ndina intégrer wenge référence à Manda Chante, qu'on a trouvé Jésus, na mbanze momo wana Socrate, na Mbappé bandi dans les lotés. Après wana, oui binze mon. Patience na mokili Socrate womo et pesa kabozui na la vie ya motoro ba pasi nanga ya mwana mobali lelo e futi bomengo womo kuna na Mba ya manda zali ne mwana nzambi tate Yahweh sunga papa Bélanger n'archange kende liboso ata baja lubalobi belobi na bangwe kosimbate alinore onkaye Yahweh sunga ye Nathalie Guatolando batibouk extrême na senti penda artiste penda uzaki na kati école ya Manda Chante nde siko na ego le mouvement la biso la Team Wata tu peux explication Mouro tout à l'heure là où le but que non tant longwe na collège Bonsomi pour conduite nayo ezala ki bien té
ozaki mobulu na kati école mais quand on rebete le solo to yeba na momuke non azaki mayele mais conduite aki bien te par rapport baninga so baki des gants biso to kenda na salle mo na ba pelouse mo ezaka na P12 to kenda wemba na ba massa sko mona un musumo na recteur akangi biso akolimbisa limsa trop mais ba kota biso kaka ba bien on comprend tu continuer on comprend bien mot mauvais un mot médiocre par rapport à tout maintenant vous déranger quoi pour tout comment influencer puis élève mususu ba komi ko ya ko kamana biso ba yemba na biso prendre des baba pour faire que ba longola en école mais kolo ba kuna lo baté na déranger dérangement na ya les gars moi musu ba surveillant ba contrôler l'école mais ba yo kutanga yi na koma ba boto na papier na koma moi na koma nzembo on va ba teta massa ba otanga ba mathématiques ba géographie ba nini ba sérieux ba histoire ba nini ngasko mona ba ka senze na sa calcul enzoka na koma nzembo danger mais biso to ebi déjà kuna na bonsomi kuna ezaki vraiment donc likambo penda donc ya bongo mayele bana mayele kuna na bonsomi ya kosakana te yusko makanisi ezaki na chan ndengini ya likabanzambe tango okola bo mwana déjà nzambo de l'action que ta yo vino yango comprendre yo vino eza na ngote que faut que ba nchigi trop ba université trop université na musique comprendre donc autant l'Afrique entière monde entier mobimbo autant la mais na idéologie musique ka toujours preuve non moni lelo ou intégrer et pas Yamanda chante surtout que le tout à l'heure là raison et départ on a kati ya groupe Yamanda chante ezakini kolongwana pas manda chante ezaki ke pour mouvement o ya wata to banda ozela depuis kala ponga tina pas grand frère ne pongo pontiac na kana idéologique OK là nae pour wata fa longwa quitter maison mère à ça l'orchestre no moni bulunga na ela pas pontiac to to e banda kozela wata yo mutu na longwe maison mère te mais ozela non que non biso déjà yo e bit le ponga ça da fanatique wata avant qui na za mission na tant à na maison mère donc on est on vivre embeli na ba façon na e ba nini ba suba nzimbo na so va so na ndolo ba jour wata ça orchestre ba fona ko comment ça na gérer mon lobo na pese mbote sika zali yende sko mutu amemanga po ya zaka mwana mutu mbongo koleka biso tuna ina swana j'ai eu mon lobo mère na nga yi mutu ba docteur bilo mo bo comprendre donc yende mutu jour moto kimanchik ameminga na zandu ko somba bilamba to ke somba bilamba aliaki babinga aliaki bourse to ke ibo to ko pe bilamba ko so to so bilamba biso na ke tike na bandal ko kena ke tike na bandal wana ba luba 182 na ke kuta pongo pontia grand frère héritier comprendre ne ngabe na yena normal j'ai eu à saliter c'est bazuye banini ngape siko e chinga pe masho ngape na bite venga pe na emba de na ba ko emba na emba wana poncha ba bite fona banda ko yaka na zala kazaka tina ko moya to kumpine na palais banini masolo beta 4 ans kutu na mouvement nenge wata patinda emikili na yo kompera eza na orchestre ya héritier teta ou poncha ki mo to akeni mikili mais wata azara na maison mère de to panza na biso orchestre be panza ni ba mais na kendera na idéologie comprends parce que magena gene pas monde chante mais tangu na yo kike wata kutu azasinga kutu na yo ka même tabenga nga maman Charlotte ya bitu maman bote héritier mtabenga ngai na chombo alo miembo za mais yonde ni orchestre c'est bandi mais zo mona na tende ngatinda vena biso Constant Bass à Paris Constant Bass nde mutu alongwa na bumbu chez bango aeti na banda la zunga pa mère ndame manga na makapa na Saint-Luc escawata ando sa recrutement na banda mama mais on peut se souvenir nos raisons na oti olongwaka na kati et pas ya manda chante pourquoi raison pour moi c'est là que non olongwa pas manda chante donc raison c'est là olongwa pas manda chante pour nazaki dans na boule que jour wata au sala mouvement pour na kota autant ben ngi wata sala mouvement déjà ngamoro déjà na mutima na beka ici lininga bufona attaquer koto wana ozo prendre tombe pe mère abenginga et considérer que quand on m'a sonné baniga na début que wata boy pessimiste nini lettre d'émission bani mais un peu maman benginga comprendre on est pe atango ne ando bulele makam
mais un moment père nanga yi abombanga l'accent mambelé la musique a cool sans esprit belé pe o lelo o pe comment servir nga na la timo ta kunisika nzali quoi par rapport à mambo so ki olobi lelo o définir les moments de chante Zolanda biso balanda biso de partout okoko définir ye comment père nanga ye père nanga idéologie OK père no idéologie lelo za na kasi ya la team Wata déjà RC Watanabe Goga 3 albums déjà depuis abandaki carrière solo na ye na 3 albums wana o RC Watanabe abeti surtout lui aussi la biso analyse par rapport à l'album wana nyoso tout oko sala ndenge analyse par rapport il y a 3 albums où RC Watanabe abeti ko banda na premier album na ye deuxième et puis troisième où tozana ngolo le chemin de la gloire analyse moko par rapport à 3 albums. Ouais, ils ont album mon nyoso misa to za meilleur ils ont album mo boy ils a trop riche quoi donc il y a album mo boy banda retrada miange mi des moti le to comme na chemin de la gloire donc ils a album mo zotika la quoi ozotika na mboka et puis éternellement donc de génération en génération bana bandu ya bandu mba banzembo wana pe to mata malembe oto banda na retrada yo bika to na moi communauté mo boy za ba caprice nango de sengaki ke ba comprendre o biso lingi pe na miange mi des mots déjà ba comprendre ki pe chemin de la gloire donc album bimika à peine déjà mais na sentir déjà que première fois na mon album bimi mais bantu ba tozo kanga ba chanson bala moko ba kanga ba vocaux donc ezo laksa ke elo ko nsko ekoti quoi elo ko biso to ndulu ka to kotsa bato na ekoti pour biso tito bandi ko beta to tika beta album abeti prévenir retirada so kina retirada bato so bandu bisa non retirada ko to mona banzemba kitoko koleka nyanji midem bantu ade miange midemo ya disque on a tilo bagombe na gombe ba ivre da mo balaka ati bani la on va mutumsu est-ce que bino moko beta album pena eleka miange midemo est-ce que chemin de la gloire pena ko kana pena na miange midemo mais le batu ba ki chemin de la gloire ba sentir sous makambo to le mbangote quoi mais pour certaines personnes va dire déjà que non chemin de la gloire et puis si makambo te ninge pena to mona ki na miange midemo ndenge pesa ki makambo gombe na gombe okei bozongi yango okende boye na coin boye yango mais chemin de la gloire jusque là balobi ezara côté pas et mutaza na lola za tibiso tout za na mabele na sia o te pisango bongo po to sa jalousie pe za na via baninga kolula ezali na via batu motema mabe eza na via batu donc chemin de la gloire so linga classe o linga chemin de la gloire so linga vina yo o linga chemin de la gloire so linga baninga o linga chemin de la gloire au chemin de la gloire eza na banzembo moko na banzela moko na incarnation mususu eza na kata disque wana donc tout ça non mouton mabe entre parenthèses entre guillemets vous point tout consommer chemin de la gloire il y a disque mon makasi il y a disque mon riche il y a disque mon goza donc na habité quoi maman album mo on dit maté et ça ba bazo jalousie bino mais où est la loi de la nature yo lingate ba jalousie bazala wana jalousie yo ba jalousie alors pourquoi yo kama ceux qui va ba jalousie po yo mtolobi ki batu balobi yo po za bongo babi moi si na yo ya yo comprends yo nde muto za maître ya moi si na yo nde mutolingi moi sino na lolengo yaza azali so yo pese valeur wana nde bato libanda pe ba pese valeur wana o pese vous comprenez donc mais yebango na bolingo wana okuta pe na bato so bando yebiso ki moi sino ya yo kinda oza moment boy point vous comprenez au monde mais un mususu lobby moi soit le bec en en Afrique mais ce tout qui sous moi sans lobby à qui soumis qui 2 mois ou 3 mois à laver calcaire à seulement belé quand il va me changer mais a changer mais a bendi mais ma cambo oh bon donc et là c'est que disque na biso c'est mon lobby et betité les ara qui a sur la lito il est bien ayoka disque achana mutima be mpanzi. En parlant des valeurs autour de tout à l'heure là, valeur ni les anakati chemin de la gloire. Chemin de la gloire, donc les albums moko, ils ont aussi conscience à tout.
tu vas comprendre que rumba congolaise, vous comprenez? Toute musique congolaise, et kenda tezali, identité wana, idéologie wana, ibunga tezali. Vous comprenez? Tu comprendre la rumba pire. Vous comprenez? Comprendre que ce sont album moi non la côté me somo ka obuli ba vena biso madilo côté me somo ba vena biso ba question mené côté me somo ba vena biso le roi le roi ba vena biso ba ntesa d'alliance. Vous comprenez? Donc quelque part ça conscience moi ils ont ici ba jeune conscience moi ils ont ici ba jeune qui faut tout travailler mingi valeur ya disque na biso chemin de la gloire ya ngwana yango mona ko conseiller ba jeune boyo ka disque wana. Ici, il doit télécharger dans la plateforme tout oyo et bien si elle disque on a chemin de la gloire pour ça disque zo préparer génération na biso hein ya kokende na komema musique na biso ko to kokenda na ba poto na ba parti par là ba Afrique ba Côte d'Ivoire ba Ghana ba Gabon musique yo to memela bango même na ba États-Unis Europe partout dans le monde ils a chemin de la gloire. Ça va rumba oyo donc on parle maintenant mbalo que rumba mo bume ezo bundana o ba benga musique internationale moi maintenant rumba mo bume e bundana eloko mo ya 50 cents ozo man mais rumba faut qu'on un niveau en a ozo ban ya on moni chanton seulement chemin de la gloire disque mo makasi to ko ngo ba rumba kitoko mambu kitoko pepele prêtre des prêtres Gogan Motonatembe. Merci beaucoup Ladim Mi Yembe Balobito ka chemin de la gloire. Oyemba motro oyemba tozana yo nakati il y a plateau artiste Jonanga ya je dis comme ça celui qu'on appelle Jonathan Ngaya, on est ensemble. Je salue celui qu'on appelle l'homme de Dieu, le pasteur Michel Mana Castor depuis le pays d'Emmanuel Macron. Je salue également son épouse Mbiavanga Lincoln, pourquoi pas Azena Zeleda depuis le pays d'Emmanuel Macron. On est ensemble. La Dimime, au Tibilo, combien na kati ya chemin de la gloire. Dans le chemin de la gloire, on a participé à des vocaux. De la République, rien à dire donc c'est aussi inventaratif pour en dire sauté. Vous comprenez? To yambara ba félicitations. Alors ba félicitations que de la République Makambu. Donc merci beaucoup pour vocal on va ba le moins trop. Pour faire plaisir na félicitations na Simba. Na Simba. Il y a de la République et pour les Simba. De la République, il y a Naemba qui. Maître bienvenue Faso, demain se prépare aujourd'hui. Kevin et Mamboubla Gold, Chris et Mangema Rolls, Yanga Mote Meza Kobe Tambangu Mbango Zoki Penga Ite. Yanga na yo siele kanango bakatanga musisa ya nzuwa te divoka bakanisa kieko salanga pasi miyembe bajalu bacholi papatiana akipate secret na simba siko na ene lo mona tola pananga na yo na miswa bandi miasi sango akubenisa bolingwango maître Jérémy Lukante espoire yonzika sacré goga José Dikila Peggy Dibinga oh mon différent donc la MNE monté on na mara mususu apena na mara mususu donc la dimiyembe c'est nos secrets nos années pour les artistes belé bazar na facilité na bango na utena bona retirada na betaka bolingo nanga oyo ya sachet bolingo nanga oyo ya sika tetendai papi mushoro boina yo zalolandi no motoki miyoyo esilite sanga zolo Rachel Futa soki nazoyemba botika ngai bolingwa kuchieza nzoloko cicatrice sila kateo
Miemba lela yo paperitiana beauté. Wana na retirade. Moni brutalité. Après na bino skuna ivre d'amour skuna ina. Kananga nechali banki zambezi kina moto na kimawapi ebata yakana lombango ulungulanga na pasi nazomona hanga ye manzeku naleli miembe naleli vie comme na biche wala va parler wa baembia okopan na uti na au moins quand na uti na talon na retirada na uti na retirada na bino sko na ivre d'amour okopan après siko na gombe na gombe ata oza mukolo déjà age pusani liboso moto zolinga il faut ka kokoma bébé po amema yo pe abondela kayo bébé gelor kanga Yannick Makangila japonais ben ngombo ata oza patron otonda na yo bambongo liboso moto linga il faut ka kokoma mandian po senga ya apesa yo amour apesa yo bolingo wana gombe na gombe sepeli gombe na gombe sali bango plaisir sali bango bien makasi la di miembe na poser quelques questions tout à l'heure la secret na ezanini comment na exercice oyo sali artiste exercice oyo ba artiste belé baza penda na facilité ya kosala ngote ya koyimba boye ana kapela boye secret na ezanini na secret na ngana nazali koloba boye artiste belé baza na facilité ote ya kosala exercice oyo tu kosala tout à l'heure ya koyimba ana kapela boye il faut ka po oyo kaya yembi bien il faut ka akizonga na kata studio oyo ka keno artiste wana azoyimba bien mais la dit mi mais to na kata studio te ozoyimba kita route ezana biso ate mais tozoyo kayo ozo panza penza kingoni ngodi secret na yo eza nini na eza grâce au tozoa ozala na bankumu ozala na batulwa ba héritier watana bewana on prend ba conseil ba esprit on voit baza na difficulté ya kosala exercice oyo uti kosala awa ya koyemba ana kapela po yo artiste bien azoyemba kitoko il faut kaka ezala na studio mais yo exercice oyo to guitare ezala wana sur place mais yo exercice yo kapela ozoyemba boye pena donc sans problème donc libanda kutu ezate c'est dit à quoi secret na bon el bosu zana don elo robotami nango ya elo robotami nango na nzoto Nzambe mutapesa puis mi balé tozo ba grâce aux ana ba Pongo Pontiac na ba Jos Bile Tinclair tozo ba chance aux ana ba Manda chante tozo ba chance le aux ana ba kozana sa moto na tembeto Torina Gogan papa na Tiana lelo oyo donc c'est normal que na komana moi maîtrise wana ningo yo kanga ke na oyemba bona contrôler ba notes nanga ma mututu et puis ko bo santé na zarape na Inas donc c'est ça quoi. Mais si vous de la République, de la République, non, pour faire plaisir, na spiritation surtout ba Hollande bisoir. Idéologie wana. Béton on a wana bete pour gagner le match. Donc il faut na wasko fona chaki konki kwango le temps mo bano. O la ta yango penda. Mobalo yata o kinelinga fote nyonso. Tunana no conscience no zali pe moto. Eske nga kaka moto na bebisa kidie yo hata jour moko tosalaki nga mabe kopesa mama no fote te po alobaka na yo obalanga na bebisi ye nakangaki motema lembo yambela kinga epesa kinga pasina motema ozo pesa nga conseil to pe ozo finganga nyango na nyozo tuna ofuta yebana nzali mama ya banana yo nasina reconnaître limbisanga boni nazali mama ya banana yo nasina reconnaître limbisanga refrain nandimi te papa onyo kwa maboye okokanisanga tandele nazala keteni na yo pasi pe bisengo oh tomona kelongo tumbero pepero pepo pepero pepo pepedo nandimi te
papa onyo kwa maboye okokanisa nga tandele nazala kieteni na yo pasi pe bisengo oh tomona kielongo kumbopedo pepepe yokaskelo yokaloko soki yoki yo mama soki na yoki ozongi si molimo na yate pona nini vraiment na yate pona nini mobali nini angoro akopekisa ngai na lela yo atala bali ye atala bali ye atala bali ye beaucoup Miyembe, c'est un plaisir. Maître bienvenue Faso. Demain se prépare aujourd'hui. Kevin et Mambu Black Gold. Chris et Magema Rolls. Yango moteme za kobeta mbango mbango zo kipenga ite. Yanga ina yo esiele kanango bakatanga musisa ya zuwa te divoka bakanisa kieko salanga pasi Miyembe bajalou bacholi papatiana akipate. Merci, chemin de la gloire. Merci toujours beaucoup Ladi Miyembe pour faire plaisir. Balobi à Spiritas, car Spiritas c'était bâtonnier surtout la bonne musique, balobi beaucoup consommer chemin de la gloire. C'est disponible dans toute plateforme et téléchargement beaucoup consommer pour vous savourer musique qui est bien, musique est belle là, balobi photo valoriser car la culture nabiso, rumba nabiso, il faut valoriser yango vraiment et comme ça la bien makasi sur to koti pena to télécharger banzemo yo et comme ça la bien makasi beaucoup ba mélodie qui toko boye il y a l'artiste et musicien RC Watanabe tout ça à na plateau na Ladi Miyembe. Ladi Miyembe balobi orchestre na mieux za orchestre ya balabala et que ça quartier. Ladi Miyembe c'est mon vieux na PC Mbote. Ah ouais. Ladi Miyembe grand prêtre, grand chanteur. Père na biso pe idéologie. Donc na PC Mbote. Adi Koko Miyembe. Donc Di Koko Miyembe moi na Ladi Miyembe pe donc moi na parler quoi. Oloba nini? Miyembe na autre tout à l'heure là, Di Koko Miyembe par rapport balobi la team wa des orchestre ya quartier. Selon déclaration, il y a Choumi. Mais ça quartier, orchestre, c'est un quartier, ça dit quoi? Orchestre, ils ont un quartier, ils ont un Mboka, ils ont un Libanda, ils ont Afrique entière, ils ont le monde entier. Donc, bon, c'est pas mal, tu vois bien que les orchestres à quartier, ma bézade. Si les orchestres sont dans un quartier, ils ont ma bête. Si Massananga escabete un orchestre na bon pe kuna. Ils ont orchestre ya quartier na bon pe à ma tête. Ils ont orchestre à quartier. Et un problème orchestre tout est à la wenge, et la bandal, na commune à bandal. Mais bazan na quartier pe o babande la ka idéologie. Alors ma bête la PC Mbote sira zaline on a donc on est ensemble. Ozo et la nini entre ba villageois na ba Spiritas. Yo mone ba Spiritas na ba villageois ba wela likam. Pour tout le monde na réseaux sociaux ba piquer no bozo beta na kuna donc to éviter. Ah te wana za musique mboka, musique ke na bon wana za ambiance andole. Donc ce pe ça pe bon te bolanda biso pété. Donc wana za na ambiance mais mingi photos za ande focaliser na mamboto salonné na to yemba boye makambo ya ngwande banzembe bimi. C'est fait rigoler parce que beta et puis Fabregas Casino au beta calamité la timouata tous la calendrier tout. Ah mais oui obligé. Bon disque zo beta la boye vraiment ta yo mo ata ba loka biso. Ata ba loka biso niveau disque zo beta boye tout beta ba salte pourquoi. Mais tout ça non focaliser na beta pour esengi faut ça disque. Et non beta pour o esengi disque et les gars quoi pour notre sali ninte sortie officielle album te ni loko yo biku bise to ko pomboser loti. Toza kuta ata ba Martin to kimi monda mungambo to ke be kopem studio to king moi ngambo to ke sala donc ça non loti bator ben badate ko ya après ko le kana beta pour na sortie officielle disque bimi ezuma kambo mambo tout ça to legi après sortie officielle na bisonde ali siko to ya pour na kosola siko ke en tout cas ba fanatiko ba ki disque na biso bolanda biso na salle tel bolanda biso na salle tel bolanda biso donc comme d'habitude quoi voilà pour éviter beta ba Olympia wana la pour na to beta pour salle wana déjà
ba billet tout ezaki de vendre. Vous comprenez? Au même moment quand on a tala ba image on pour na ba neni na ko sa analyse quoi. Mais Nathalie na image on a été donc na mieux placé te ko bête informer mambo on a habité. Donc c'est ça. Merci beaucoup Ladi Miyembe. Ladi Miyembe c'est comme makasi venene Koko Miyembe. En tout cas un mot na ba téléspectateurs bazolanda biso balandi biso de partout par rapport nini bako retenir na passage na yo l'émission. Ouais le bako retenir la musala na ngai bo soutenir orchestre na biso bo soutenir leader na biso pour biso pepe sa biso force na ça l'appel na ba spiritas tout ya monde entier na ça l'appel na bana to nchangu bana tout surtout Njili Mabele na ngai tout soutenir disque auto soutenir chemin de la gloire tout soutenir leader na biso Richo Watanabe boss life pour na et puis ça peut biso pe makambo quoi. Donc merci beaucoup na batuto ba Rolanda biso. Merci beaucoup na maître bienvenu face au procédure. Merci beaucoup na Kevin Maun Black Gold na PCP Mote na Trispin Makengo Maeva Palace na Changu c'est siège au base na nga et c'est jara quoi. Donc na PCP Mote na Joli Lunga fondation éthique mon papa na PCP Mote na Vecom na Bichingobila na PCP Mote na Rostalo quoi akenda poto na poto na batutu balinga adi Koko Miyembe na Teddy Voka na Paris après Ken Bayaka na PCP Mbote na Sacré Gogan donc Mbote na José Diki la batutu ba soutenir ngai donc Mbote na Spiritas Mbote na Latimo aton ba félicitations na ba chanteur tout ba voko kitoko nzembo kitoko orchestre kitoko mamutu pepele donc quand on to sola na tata Nzambe station na Latimo tout ba danseuse ba tout donc Miyembe Soda na bino. Miyembe Soda, une dernière question. Miyembe, na top 5, toutes ces bino na 40e position. Na top 5, il y a artistes et musiciens, nous na 5e génération. Toutes ces bino na 40e position. Bocha biso selon choix na yo, na ndenge auditionnel produit na produit. Ngana woloba te, ngana ba miti. Na ndenge po ozoyo kati, na ndenge po ozo mimone la peke na ta biso to koza les. Te na vi ko micha kate, yo zela ba cha yonde. Ozomba na biso yo komi ko micha e baby. Yo zela ne yo voye na yo batu ba cheo. Opa moteni na vandi boye na moni mo journaliste aye. Ozomba. Donc ngate na ke luka journaliste, na journaliste amoni ke Miyembe ya changu selon ba produit kolaka bokolaka trésor lobota moi ça moninga elengi Chris le Duc de Paris Chris le Duc donc na bige kamingi te borwa nezoko ya déjà donc on a payé au mot Chris le Duc mon frère les seuls frérots qui me restent donc en tout cas merci penayo pour na elo Rosali merci pena chaîne au munene za chaîne na biso Pôle Nord télévision merci à fanatique tout Miyembe banjilwa tout. Donc la cour suprême on a PCP déjà au niveau Mbote Triske Makengo Mbote la petite jolie longa fondation éthique ba Mbote Belé Fisto Jekondo Trésor Simbi et puis merci beaucoup Miyembe, merci à vous aimables les spectateurs, merci na Chris Azaki wana à côté en tout cas merci Nayo, merci. Merci Nabino surtout Bozaki tellement belle pour l'émission Abino crescendo ngai Abino Platini Sadissa na zakine sengo sai ya représenter Bino cette émission. Merci à la grande équipe technique qui nous a aidé. Merci à toi Jonathan Ngai et à Cédric Kunga. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Salomon Chadrak, à Madame Merveille Mukuna, Madame Suzanne. Je pense également à toi Christian Soa.